tozala likamoko awa soki ozolanda na musika to oyebi yango nanu te yeba ke ezali na deux mama moko babimi awa mama moko azalaka na Italie aye alobi oscroke ye mbongo 150 euros mpona mafuta depuis 6 mois soki 3 mois yango otindelaki mafuta te mama mosusu na Lausanne alobi apesa mbongo 160 allo naolanda yo voilà déjà maman wana Italie wana za mito yebisa ye alakisa conversation nde natindaki papier à preuve nazwaki nde retard mais natindelaki koli donc ata Coca-Cola kuta esilaka il faut bozela usine balivre usine yango bakoma olivre bato mama wana aza mito boloba na longwa kuna munoko mundele longwa kwa masuba nyama kasi mbiti tufi no nyama yo mbwa yo mbiti kama munoko no nyama alobi zongza mbongo na yabo mafuta munoko mundele nyama kuti poma nyama tufi mama no nyama tribunal zela nanu bébé ozaka boneni mais grâce sikoyo ye atindi kangala matute soko so yamba bato mususu solo na bato mususu soko solo nanga tu parles avec moi s'il te plaît. Bon, na oza conférence na la conversation yo na grâce mbisi c'est tout. Atindeli koli pose peut ça la pauvre non? Voilà, mais tu que grâce à Tindeli preuve que tout lelo. Na Tindeli preuve oh lukasuni. Mais y a-t-il maman Brigitte la Suisse nous la maman Brigitte la Suisse oh y a-t-il directement oh y a salé la qui a-t-il directement na lobby na bande pour la dernière fois na yebi so maman Italie tout na ye grâce mbisa tindelo preuve ya a poster colis non na poste tant ba poster colis na poste et puis sur papier comme preuve pour landela mon internet et comme la niveau ni. Mais colis ba koko tina colis même na retard ça peut être na retard tout na ba do travailler ko tina risque beauté des fois ba commande oser la un mois deux mois oser la mais dans ce cas stock na ngesi na ça magie na tout c'est ça non ça na Coca-Cola boyo raté des fois oui na poto oui les athées tout ça là na no yoka ngote toyo kakango mo pe oui les sili. C'est normal. Voilà, maintenant, maintenant, exactement, qu'on a dans la chambre, moi, na easy, na salon, na cuisine, na fonctionne à bon côté. Donc, les gens doivent savoir, je fonctionne pas que dans la easy, ma fouta rachel beauté cosmétique. Même la bouteille, pour ta femme, on a tiré, na celle-ci, ma bouteille, dans la carton, on a qui dans au champ, na colo, carton. La bouteille, c'est tout un travail, je travaille toute seule. Tout comme ça peut être long, tout comme ça peut être rapide. Et ça, parce que nous sommes dans la nation, les lots va commander, les lots peuvent bazouiller. Les patrons bazar, les à Paris, bazar, beaucoup de bazar à la nation. Parce que là, il faut que il y a une foute à 10 euros. Ou bien parce que bazar, c'est quand la foute à bon rapport. Les patrons bazar à Paris, client n'a pas à Paris, il va y avoir les lots. N'a l'obligé à bango to kuta na bayebi point auto kuta na. Donc tout de suite on a se débarrasser na pesaka. Mais ceux qui motaza musika ou biloko style net la bona en cause c'était na ba le belé. Donc ata pas Rite Beauté, parce que nous avons notre travail na Rite Beauté, parce que comme nous benga. Maman yebi sa Rite Beauté, ça fait un mois ma fout ils ont combattu mais soit attends. Donc ça ceux qui me disent que tu n'as pas magie, na que solo biloko ya mabe to na tindo to ni non. Ngana olivre ka ongala teka kanga pe na zela ka pe donc ce qui nga pe na donc na fona zwa après ngana tindi tout comme pe ekoko zala hôtel tout comme ça tout comme ça la science on doit tout de suite il y a des clients même à somi na tongo na poko azinaï tout qui na zana ngo voilà Coca-Cola pour te sila na France to pani Coca-Cola ezate OK et ce fois qu'il wa oui les banot monde na tout oui kutu na France oui les aki di souté les gens doivent savoir ezate o net biloko dans le magasin, non, et pas dans les magasins. Je livre quand il y a aussi des retards. Voilà. Grâce à Dieu. Allô, maman Rachel. Ça fait déjà une année et demie. Maman Rachel, Moutouna Ezaboué. Maman Rachel. Non, qui est déjà 2 ans. Ça fait 2 ans. Et puis, 150 euros. On a la table à ma coroté, ok? La table à la voiture. La table à la voiture à sport.
plein voiture nanga eza 130 €. Plein kaka ya voiture nanga. Au moins te faut ozala zoba polo ba. Osombi mafuta. Soki ba ko escroquer moto 150 € ya mafuta. Nga kuna teka yango 150 € tika 170 € sikoyo. Oh, escroquer 130. Hein? Bongo 170 € ya mama ya Suisse. C'est on alobi te nga na teka mafuta nanga. Mama na teka mafuta nanga na 140 €. Maintenant moto soki aza moto tika livraison eza gratuité. Nga te mo futa la moto livraison na ye na poste. TTT. Naza kutu plus moins cher que bato nyonso tout. Naza la moins cher. Donc plein ya voiture nanga pona tia voiture nanga plein parce que nga tambola de 7h si 13h si soki heure ni na tika voiture. Naza trainte depuis na poto moto lo batela mona nga na train. Donc plein voiture nanga eza 130 €. Voiture. Donc Gaz sikoyo. Non. OK. Yo kanga nani na tuna boy. Elle raconte trop ça. OK. Elle raconte trop ça live là. Na lobi boy Gaz Mbizi. OK. Mais oui, dans les comités, et comment? OK. Na stock te, na pe na stock te ni na chambre na ni na chambre moi na nga. Donc aussi ba club tout ba tomba na tongo. Na pourquoi? Vas-y. OK. Gaz Mbizi. OK. Pourquoi yo donc Congolais des fois je regrette là c'est car quoi parce que Congolais quand ça j'ai remarqué des fois ça me fait des fois c'est que ça na mona soki les clients sont ma foot na tongo. Donc pour ça kaka tellement azaka aliya tela ka lokola Grâce Mbizi. Donc pour tous les bébés donc aussi kayo kinyate yo timbo na tongo il faut ma foot en après-midi. Mais non, c'est pas comme ça. Bon, na lobi boy Grâce Mbizi. Na mafuta oyo te kaka. Zala sincère na miso nzambe oyo azomona yo pe na juré likolo ya bébé Rachel, bébé Star. Voilà. Est-ce que mafuta wana yo te kaka? Yo moko salelaka yango ndenge bato bazopesa confiance ya koya kosoma mafuta na yo. Yo moko nano salelaka yango? S'il te plaît, je te respecte beaucoup za mo mbali. Kokota eza commerce nanga kokota te komba mwana nga soki ko jure na moto abotanga mama abotanga kokota mwana nga to so makamu nanga. OK, vas-y. Jure na moto mama, vas-y. Bon, est-ce que nga na tangi komba bana no même si ba yeba nte nga ko bana no respect na nokoli yanja keba na yo mwa nyama balobi jure muyibi nyama oya kosama noko respect awa te nyama. OK. Bon. Kokate na mbongo te. Il faut na pakola ko ya kaya moko ate papa. OK. Na pakola kaya moko. Est-ce que okoko yamba ba client na yo o bazo déclarer que ba pesa ki mbongo? Combien de clients? Mi balé. Même si attends, même allô, bonsoir Grâce Mbizi. Écoute là c'est la femme de Nokoli Yandi. La dame elle nous a envoyé toutes les preuves. On a toutes les preuves à l'appui comme quoi elle t'a même demandé que tu puisses m'envoyer le document pour le colis suivi. La dame, elle nous a envoyé toutes les preuves à Nokoli Yandi. Pour avoir les documents de colis suivi, tu n'as même pas voulu lui envoyer ça pour qu'elle puisse taper le numéro de colis suivi pour savoir où se trouve son colis. Moi, je suis aussi créatrice de mode. J'ai aussi eu à vendre aussi des foulards, des trucs de mes créations. Et il y a un numéro colis suivi. Donc, tout ce qu'on a besoin, on a besoin de... Il a coupé, chérie. Ah bah voilà, elle a... Toi, avancé. Voilà, ça c'est des tribunal. Elle raconte tout un roman. Bolandi quand même na kolobate bino bolobini. Justice. Elle c'est une menteuse. Raisana ba mo mkepo lobaki. Mon problème ezawana biso toza mikolo. Toza bana mikete tolandi elobe ya Grâce Mbizi ninga za koloba eza ba ironie. Alobi na mama na biso ya nani mama na biso ya nani ya italique a escroquer te atinda ki ba koli ya mama ba koli ezongela ki. Ça veut dire que ce qui ba koli ezongela ki ndenge ni so koloba na mama mafuta esili. Ahunga biso bana mike les mêmes koli wana bazongisa ki zo yango tindika lisusu
tindika lisusu po ezali le même koli bazongiseli yo likambo eza na mama alobi ke alingi na yesu kosomba te mama alobi azongisa mbongo na ye azokende na balongue histoire azwa mbongo ya mama azongisa mama na Italie touti kozala na grâce mbizi awa allo touti kozala na grâce mbizi awa alobi atindela yo koli alobi ozokosa ye atindela yo koli otindela nga preuve oyo ya papier oyo ya papier ya poste oyo apesaka attisé de section colis suivi. De colis suivi. Le numéro de colis suivi. Le numéro de colis suivi. Voilà. Mwasi wana za munoko munene lokwa ngubu omondenge mwana abotama na ba cicatrice na nzoto seka mwana te mwana yo loba na okaka mama longola mwana s'il vous plaît tobotaka et puis kofinga mninga lo mwasi te lobaka ndenga skoke yo s'il vous plaît. C'est il y a 3e mois na tindaki mbongo nange sali une semaine na 7 jours olandi ba voice nanga nena grâce ayambaka nga na téléphone te papa yandoka kine na ebisio ayambaka message na biso te a répondaka te ndeko utiliser cousine nanga na kati ya France tango amoni numéro ya France ayambiye alobi ke nazaki na mwa ba retard nazaki na makambo ebele mais tala ba message wana tala ba message nga na tindeli yo oh grâce à bandai koloba ketala na tindi biloko jeudi et kokoma na une semaine na tindi biloko vendredi et koma na une semaine ayamba bisote atiko yamba cousine nanga na France abengi ça fait 3 jours yango cousine nanga bengi ne cousine nanga yebisi alobi biso toza na posa ya mbongo toza na posa ya mafuta te parce que na esalelaka mafuta o ba client mibale bayokani yo ba client bapesa yo mbongo bazotinda message oyambaka bango te sikoyo yo oyambinga awa mpona za mutu ya France yo kasaki ke na yenga na soma mafuta zongisa mbongo atindi bapapier moko boye mibale pa cousine nanga wana atindi biloko moko boye na adresse na yo na adresse ya cousine nanga ya France ekutanga natindaka mbongo na ngai ya transfert ya awa na Italie ozona nanga nde nazoyoka atindi yango lelo atindeli ngai te atindeli cousine nanga bapapie yango mpe ezoyebana te soki atindi biloko ubi atindi mbongo aza lokuta mwana mwasi wana tuna ye soki atikaka koyamba biso na telefone pa alliance nga na kokosela mutu makambo biko mama nalingi natuna noko ebana zela na totuna mama bien natindi biloko 3 fois ezozongela nga awa na France alakisa yo papier oyo ye atindaki biloko na Italie awa epuis biloko ezongeli ekuna ozomona aso bato lokwa bazoba te ye grâce ayebi ndenge baluka mbongo te ozomona parce que ntango tobengaka totinda mbongo ayambaka biso na telefone naokanga mwana suki boye mais abandi kokosa biso pendant 1 mois chaque jour natindaka biloko nazotinda ezozonga biso ki grâce nga naza na ndako tokosa ye kutu tobi tosalaka na Allemagne ozomona po kaka atinda biloko rapide nzokanda ayebi te ayekokosa biso natindaki biloko ezongelinga biloko atinda biloko awa na Italie te atikala kotinda te alakisa biso papier atindaki biloko na Italie nde da 2 jours oyo cousine nanga abengaki ye lelo nde atindeli cousine nanga papier moko alobi oyo natindeli yo biloko na adresse ya France ozomona nde cousine na ngai ntango atindi nga bapapier nga abi nga naza na posa biloko te naza na posa mbongo mpo tosenga ye mbongo depuis kala depuis le 20 ya 4e mois tobandi kosenga ye deja mbongo tobi ekosimba lisusu te parce que bautilisaka mafuta ya baclient oyo boyokani tindela biso mbongo problème eza te na otindela bino mbongo ozomona c'est ça ye ayebi mpasi ya mbongo te ye ayebi mpasi ya kayu te ozomona ok bon aza lokuta mutu azoprononce déjà ke natindi biloko 4 fois ezozonga en tant que ozolakisa baninga refi oyo otindaki biloko te c'est ça ekutanga nazotinda biloko na France kuna ezoya ezokomela biso awa na nini na baétranger kutu baivoirien ozomona ok ye asali mafuta asali mombongo mafuta nsima baninga oyo bazonalandi eloko mo mama alobi ani bazwaka makambo ya boye te nalandi eloko mo mama alobi tolingi totuna novia mama alobi apesaki adresse azorepondi te noko zela nanu moke yebisa mama zela mo moke totuna bien mama alobi Grace Mbizi alobi atindaki mafuta na adresse ya ndeko ne oyo apesaki limero siko adresse mama apesaki Grace atindele mafuta ezalaki adresse ya mama ya Suisse to ya ndeko na ye oyo ya France abengaki ye
C'est l'adresse de ma maman. Ezaki adresse à maman. Batsaki numéro ya France. Sabi ke basali lokola ke. Nezala na France mais na zu numéro ya Italie. Na tue po mo na lokwa na Italie. Mais na tana na France. C'est-à-dire na sali lika mobile. Na zu lika ya Italie na tie na bengi yo. Po mo na ke loko oyamba ngai ke lokola mutu na Italie. To lokwa mutu a exemple na Angleterre kuna na bengi yo na numéro Angleterre. Yo mo la mutu benga na Angleterre c'est bien en Angleterre mais na Angleterre te. Na saleli numéro 4. C'est celle où bamba joua qui pour selon ndenge lobe na bango abi que grâce mise à dos zo bango te. Selon bango. On comprend madame Pinde. Nazo comprendre noko, nazo comprendre. Nazo comprendre. Téléphone ite message à répondre à te quand nazo ebiso nazo ebiso ya solo. A répondre à message ite ne to bengi siko mutu a France abenga eta mutu a France asuna ndini yozo ya baba to Italie batindela ke biloko te. Ndeko ba na simo contre temps na zakila ba problème ebele na kotinda. Mais pas na biso akomela biso alobi na tindi déjà biloko ngo to songelanga. Mais kuna alobi ke na zande na ba problème mingi mais na kotinda ngo na tinda ngo mo retard. Ata na life ya zoyo kanenge na zoloba uzomona. OK. Bino bebo tinda kine muta France abenga grâce mbizi pona numéro ya France. Na tinda ki sikonde muta France abenga uzomona. Lelo kaka nda tindeli mutu wa France ba papier moko kwa lobi na tindeli biloko na adresse ya atindeli cousine ngala biloko na adresse ya France. Biloko ngo nini oyo tindi. Po biso toyokana ki déjà ezama kama biloko te azu sambongo po mutu akoyiko sala sous traitement ya mafuta na ete parce que c'est ça. La daronne, elle veut que Grâce lui rende son argent. Ils se sont mis d'accord pour qu'elle puisse lui rendre son argent. Mais tellement Grâce, elle veut gratter la maille, eh ben elle veut pas, en fait. Elle veut, en gros, donner ses produits. Peut-être, bon, en gros, son business, c'est quoi? Les produits, elle les achète moins cher. En gros, peut-être, elle les achète genre 20 €. Alors là, elle met une marge de 130 €, 140 €, 120 € plus 20 € de frais d'envoi. Ça, 60 €. Donc, non, 120 €. Elle a dit la gamme était de 120 € plus 20 € de frais d'envoi. En gros, elle gagne du fric. Elle gagne du fric, la meuf. Elle gagne du fric. Elle veut pas, en fait. Elle veut pas rembourser l'argent. Elle veut pas rembourser l'argent. Et regardez tous les... Merci. Tous les discours qu'elle a fait, tout simplement pour nous embrouiller. Zela, Madame Pindi Zela. Allô? Oui, allô? Bon, maman, toza non na téléphone, tozo kayo. Bonsoir, papa Liandina, madame. Bonsoir, maman. Oui, papa Liandi, nalandaka ba live na yo, na mona kolobelaka ba mama. Balinga na meka ko participer ka muke, ndenge na zoyo ka bandeko baza ko intervenir. Neti histoire ya mama oyo ndenge na zoyo ka, alobi ke non bongo na ye esalisi di 1 semaine et demie. Parce que moi je trouve mal. Naïbi que oui, à quel moment va produire pas un de moi si. Moi je trouve mal, na espace à 1 semaine et demie, ou que big c'est la mini réputation. Et de deux, na aucune de comme sous à Bengi na Suisse. Dans tout point où tout nyon soit qui benga, ou la ligne na moitié na te, en qui benga lobi que non, na te que na soma qui peut bloquer pas naé, à peu singa na bloque au tas sans ouïb. Ah bon? Attends que papa ou la lobi la maman. Il faut toujours avoir qu'on ça l'émission qu'on a tous les deux camps. Au solo li na bandeko o batindelo ba preuve. Et puis au solo li pe bandeko o va le concerner. Plutôt qu'on ça la live na no yo ki gaste pour na mono bengi en pleine émission. Il fallait qu'au solo li na on a tout. Yoka maman. Non, mais parce que la dame, elle a cherché à joindre Grâce plusieurs fois. Grâce ne veut pas la répondre au téléphone. Maman. Eh ben, dans ce cas, il faut venir publiquement, wesh. Maman. Pesangata n'explique moi mouké d'entologie ya musala ya ngo oyo information to sala. Musala information ezalaka pendenge nini. Na minute ta to sala toujours passer information oyo muto aikolela ke grâce à scroquer. To acquiser na grâce te ke no azali fautif ye ka muta scroquer. Et loko ni to sali to tiki mama a lobby na public bato ayoki directement na kimi mbangu na numéro ya grâce na bengi grâce. Grâce à ye a lobby ke ye a scroquer mama te atindeli mama mbongo.
Et atinde maman biloko, pardon. Tozui oh grâce à lobby. Tozongi si lisou maman, parce que grâce à Kataki. Tozongi si lisou maman. Maman lobby te atine linga biloko te ayambaranga kutu na téléphone te tout consort. Mais tant yo lobby et sengela kino nuna benga grâce. Avant nga na sala émission, avant na passer émission nga, c'est dina benga grâce. Sauf que grâce à epse nga que non, oh noko liandi, nga kutu na ziongo te zala lukuta ko sala no émission ngote. Vu que na sala ki ngote. Grâce à ça. Oui, en fait quoi, papa lui a dit. C'est là, maman. Maman, zala malembe. Maman, toke ne malembe. Maman, toke ne malembe. Maman, toke malembe. Tozo ke malembe. Na zo speaker, tozo ke malembe. So, si yo, et tomba ke grâce bisabino, noko li andi, nga na zo kite, toko sa l'émission te, bon, nga pe na lubi, bon, loko grâce à ça concert na tiki na sa l'émission te. Selon yo, tant olingo kukoya koyo kalikambango, ke maman aye ko luka mo lobele ya ba maman a lobela e grâce à ce koke ye. A lobeli était parce que grâce à noko lianda solo na concert na e abomi mo tango na cc a solo na été yo linga lo bani a meya zaka mo lobela ba maman mais pourquoi maman e ko lele pa na ya sungi été selon yo ko linga lo ba bongo ozomona ça dit eni ko lo ba boye tant tout ça la émission boye ezalaka te il faut na zelaka na ke ko zo information par grâce à ça fait censé ya ko benga nenga bengi boye ça dit que émission mo pesa brisque oyeba kité mbala moko oyoki oyepe osala intervention ya brisque na intervention ya ko prévenir yo c'est deux choses différentes ozo comprendre information ya brisque boye et ça lié pe ka mata soki pe ya msu na zwa ke pe na privé elingeza ya msu pe na zuye pété msu na zuye na passe msu sa na occupation na e msu pa amoni pe appel à noko liandi mais amoni ke na so occupé moi na répondre exactement si ko ngana ko bandozela e kaka tingo grâce à répondre nga après na osala émission donc tambo yaka ko benga ozo likolo balikambu soki omoni ke eza grâce mutasali yango te obengi mba moko lobi noko liandi je crois pas que grâce mutu azui mbongo aneza mukie pas grâce ndeto oyoka madame Pinda azoloba aza mopandisango azoloba apesi ba exemple nene nga azoloba ça dit azape côté à part ya grâce koloba ke est-ce que mbongo ana grâce akozwa yango poza mukie tout ça les analystes au sala to condamner mutu te apesa opinion na ye musuna mutakoza opinion na muswa koza opinion pour grâce muswa koza opinion pour maman wana donc voilà pour comprendre donc voilà merci beaucoup maman tozana bato en ligne tozoka bato en ligne s'il vous plaît merci voilà madame Pindo bandoloba oui noko nde yango na bana koloba kutizana zaki kotoni na oso na bosani te nde na nde koloba bon po koloba na makambo ele